Mbote mingi na bino nyonso botondi ebele bozolanda biso bipai na bipai boza na États-Unis mboka 4 saisons boza na France na pe bino mbote ebele na moni bandeko na nga baza na Lubumbashi na Goma bambote ebele pe na présenter bino ba meilleur vœu joyeux Noël na bino nyonso ba ebondima ko fanda liboso ya France Télévision otobenga Canal France Télévision chaîne oyo partout même na Europe ba fanda la ba Olanda bututo moi na pesibino bambote ebele ERC Église du Réveil du Congo communauté oyo nde lelo baza na plateau ya émission otobengi plateau chrétienne et longona bango nde toko solola maema kolekana ERC boyebi ke parmi ba confession religieuse otozana ngona kati ya République démocratique du Congo ERC eza moko ya ba confession religieuse ozo kotamwisama na son éminence Dodo Kamba na présenter ba meilleur vœu na ngai ye na niveau national pe na niveau provincial na moni bongo pasteur Ben Loabeya na présenter pe ba meilleur vœu na ngai. Je suis en face. Il y a docteur Kalouki David, Oyazali Bongo, vice-président provincial chargé de la mobilisation, puis Azana gestion de district coordination ecclésiastique, na maboko naye. Naye ensemble, Tosolola, Maïma Koleka, na ERC. Docteur David Kalouki, Mbote. Mbote, papa journaliste. Bonne santé. Nangola Nzambe, ça va un peu. Na profité, na présenté le meilleur venanga na plateau. Ngapena. Zongi Selio ba meilleur V et surtout à son éminence l'évêque général, le président national de l'église du Réveil du Congo, son éminence Israël Dodo Kamba. Meilleur V à toute la famille, à vous et à l'église du Réveil du Congo. Na président nanga provincial Ben Loabeya Bishop, qui est l'évêque principal et président provincial, il y a ERC Ville de Kinshasa. Mes vœux, le meilleur à toi, mon président, et à toute la famille, à l'église du Réveil en général, à mes amis, collègues pasteurs, Nabande Konyonso, ma juriste, à Pessi Bangwa Merve, et Nazo Pessa mes condoléances. Nazo Pessa mes aveux, mais néanmoins, je perdis un de mes frères, un de piliers, apôtre Josué Zoka, qui est mon meilleur ami, vraiment un homme brave et un leader visionnaire. Na paix son âme autotika biso na nazongi mabelete moli monepe marakimia na souhaiter mes condoléances à la famille na Mobimba et à sa femme maman Bijou. Très bien, ngapé na présenté na souhaiter, je voulais dire condoléances dans la famille à Ndeko parce que je me souviens encore une fois 2 ou 3 jours avant sa mort j'étais avec lui, on s'est quand même échangé un peu sur la parole, mais voilà qu'il nous a laissé paix à son âme, que l'Éternel soit loué. Docteur David Kalouki, on s'apprend à ma question na ngai yangonde na yeli oyebi ke ngai nazalaka pasteur mais nazali journaliste domaine d'investigation ya ba église nazwaka o batu ba oloba na cc na matisi na mesa pe na gangi yango komona ke mituna ekozala ya ngai biyano ekozala yayo na bandi na santé ya ERC boni santé ya ERC santé ya ERC eza bien ezo tambola malamu et surtout na baliro to komi nango sikoyo vraiment na oyebisa yo santé à ERC comme bien à koleka parce que moi ya ko détailler le ko la TVZ Kambangonga moi ya ko détailler ba détail nyon soezate mais na yebiso que par rapport il y a débit il y a katikat na place tozali santé à ERC ezo kende malam d'ailleurs et ana ba makambo moko oyo okoyoka yango na débit ya année awa au comprendre que oh c'est que ERC et les non ERC santé nangoda très bien bisonion surtout bien et surtout makamto sala eza bien parce que lokola nano bakolo banose angote ngape mwana no bimisangwa ezate wapi na yebisa pe bino ezate donc na yebiso ki santé nango eza bien parce que nango mona bino na aéroport bokomi ko voyager pendant que kala ERC zala ki bongote en tout cas merci na son éminence Dodo Kamba non na lo baboy ko voyager mutunyo so voyager batata nyonso oyo yebi ba voyageaka oui mais na ERC sikoyo passeport ba voyageaka na ERC sikoyo non na ERC c'est parce que
nous avons un leader. Nous avons un leader visionnaire. Ma question est Jean-Martin. Donc ça va, c'est parce que à chaque époque, à chaque temps, makambo kenandenge mokote. Na mutu kaka moko yo mona kiona mema kiona tongo. So pe mutu musu abapesi chauffeur mususu. Amoko différemment. Pour autant bosango selon vision, pe ba idéologie, stratégie na ye pour que musala kende bien. Na musala na ye évêque général Issa Dodo Kamba. A mona keza malam. Obenga yena ni prima. Notre primat, c'est notre chef, le primat de l'église du réveil. Ok. Ngana obenga ye Medjawan. C'est parce que c'est parce que idolâtrie, hein, non, c'est parce que je l'appelle Medjawan, leader visionnaire. Parce qu'on s'en a bien. À mon avis, ils ont idolâtrité. Non, ils ont idolâtrité. Ah, okay, je peux les louer tel que la Bible nous recommande à le faire. Oui. Alors, Bandeko Zuma va voyager et ça parmi ma vision et ma idée. Église du réveil a commis un niveau oyo à quoi voyager. Mako qui n'est plus à 50 personnes. Bah on a peu mobile. Pour baquer déjà 2 ou 3 fois. Bah on a mobile. Donc c'est-à-dire muto qui mazate. Église du réveil. Azo comme à niveau oyo ba confession peut-être il peut aussi dépenser toutes les confessions. C'est vrai, hein? Oui, je crois. Ok, on va aller, mais Nalina pose une question par rapport à Nengo Yolobi, santé et RC, bien, mais Kalamini était au Monaki, papa ya Yamba, Sangana qui quelque part, ou Talaki ba image, Bipa Iwapi Bazou, Kabarosala interface dans le gouvernement. Oui, Bimakam Nazoloba. Bazoko, il semblerait que collaboration, il y a Moktambu ici, il y a RC. Selon source nanga ya vérification, il semblerait que na yena bango boyo kanizate po bazoko accuser, il semblerait qu'il y a le lendo trop ah yoka batata na été. Ndeko journaliste naza na réponse au pesa. Na bona tangelo batata wana ko baze. Non, ngapela sengi na ngape ote tanga bango. Mais na yebiso kaka. Oyebi yango pe makamna olo. Na yebisi OK. OK. Soko pesi moto. Onimi bo voter mutu bo pesi mukumba. Boti kaya kende. Soko moni mbeba bobenga ye na mupandi. Naza awa na ba stati naza na ba règlement na biloko nyonso ndenge na vandi. Na koki ko yanola yo na modèle nyonso na kotangelo ba article constitution et église de réveil ndenge na vandi naza na ngo awa. Naza na biloko nyonso na koyebisa yo assemblée générale ordinaire et le bakanini na koyebisa yo règlement intérieur et le banini na koyebisa yo ba terme nyonso ko ezo égorger église de réveil du Congo naza na ngo les termes de référence et de réunion ya bona boya pédagogie tout jamais na lika juste na yebisa yo à lire pe modèle oyo son éminence évêque Isaïe Dodo Kamba alinga tambusa nango ERC mutu nyonso te ko apprécier yo au moins tant que dans la match ba supporter wo azo beta bien te mais so ba tie mutu na terrain akobeta tendingo wa do betana yepe otu musu ba juger ba père ba oyoyo ba pusani mupandi bana makamna ba sala mupandi et concerné ERCT et engagé pe ERCT bozo banga trouble ba tata wana te. Non obanga nous sommes 6e confession religieuse. Dans une interface où ils ont reconnu. Papa, mutu azana manduki babangisa kete. Alenga rapete bilo mike. OK. Oui. Son éminence Dodo Kamba azana manduki. Non, mais azana vision. Azana vision. Vision ils ont déjà armé. Est-ce que ça jalousie te bazoyo ki laye parce que mais c'est tout à fait normal. Namoni quand même ndengo uzolu bawana quand même moi pas moko boya muke na RC o liboso to bandai komo na ngote. Est-ce que ça jalousie te? Mais non il y en a biso yo hein. Genre par exemple au banda ERC za ERC. Et na mutu moko te a fouta billet pour faire voyager 10 personnes par exemple en Europe. Ça et ça ne va pas. Bakepe bazongi. Bakima ite hein. Bakima ndenge ni. Bana visionnaire na bango leader ou azana compétence et vanda ba ki mandeni nazinga na ebisa yo babundi sakaka ka mango eseteli pe oizo pesa image nde ba bundisa bango ba sala eloko na bango ba ndeko wana
bana vision na bango. Oh papa, bakoki ko sala nyonso baza plateforme. Mais bakotikalaka koza la confession religieuse. Je suis très clair. Bino batu bofanda kana son éminence Dodo Kamba bozalaka na ye par rapport ya makambo nyonso position na ye alobaka nini pourtant bazolo bakaza lolendo azoyo kabango te bango baza ba mikolo na ye tout consort mais comment bino bofanda kana ya azalaka lolendo azalaka ndenge nini na lingi na ibisa yo mutu soki azu vision bato ya commandement azasu mwana mukete d'abord bolongolaka ba terme wana boye batata bona oui reconnaissance ya ba père ezali parce que nga na moni dans nos réunions azo insister na voix étroite ya koloba que je reconnais mes pères autanga kombo surtout pour na archevêque Albert Kankenza pe autanga Soni Kafuta général Soni Kafuta azo pesa bango bestime nga na moni yango. Vous y croyez que ceux qui muto sabatata te pena batuni so bakoluka bavanda bonde bavandi wana? Non. Mais qu'est-ce qui fait que batatana lelo baba ndoko kende? Likabuya honneur to awa to belika mololendo te. Lolendo akosala ngo par rapport ya makambo na ye, mais par rapport à institution te. Ndenga zotambusa musala biso to tu okenda ye na kena ko tika ye pa ya papa Simon Kimbangu. Kiangani, on était là-bas. Mais il faut voir place à Kitata, tikeli Kitata, place à Boye, alors la président national de l'Église du Réveil du Congo. C'est-à-dire peut-être place à Mona Mabé, na oba musu bakolo bakeno, azalo lendo, non. Un leader ayoka mingi, maloba mingi te. Kabila. Non, je ne parle pas de Kabila. Je parle d'un leader. Là, ayoka kamingi, l'exemple. Ayoka kamingi, maloba mingi te. Et puis pendant que baninga baradio nyon su ya wenze. Le chef de l'État Koyoka, mais à réagir au club battu sauté. Mais quel est le nion sur l'Obamaka? Et puis, tu as dit bango, sur beaucoup de zali, vision zali, makanise zali. Tu vas tout le monde, tu vas tout le monde. Ils ont battu critiquer. Mais voilà ce que tu as dit, bongo papa na baza musika. Maintenant, na kati ya bureau national, na bureau national. Bato mususu bazawa na collaboration na bango ezandenge nini na yemoko son éminence Dodo Kamba parce que il semblerait que moko pazala ki kuna azokona na tsuta za tsute. Na lingi na yebison de journaliste, merci pour na mutu nozo tunanga. Collaboration na kati ya bandeko ko banana éminence. Eza malam muto ya se sentir aza l'aise na choral tango diriger au mone avandi au mona attitude naï mais faut na mituna na miye bapo aza l'aise ah ba poussa na pembe na muto pe yo mo pe muto sentir l'aise non mukolo déjà so aza mukolo o ya otalisa ke ah na moni eza bien te to me ko arranger. Parce que c'est une institution. Kiti moko na zo mona ngo eza vide, kiti moko kuna na comment mona ngo vide. Ba kiti nyonso eza occupé, eza vide te. Mususu akoza za na voyage, mususu azo kende makambo na ye. Na bo otanga sala makambo na ye. Ah, bunga pe otanga kombo tenga na Holanda yo. Yana ngina ibso ke e batu nyonso bana na évêque général Isaïe Dodo Kamba, bana collaboration étroite. Nga na Bishop Ben Loabeya qui est mon président dans la collaboration. Ya yo kutuna kokita yo zala ba caché yo na bendi ba tiroir na yo kina makambo problème yo na kokita mais na yebiso ki na batata wana bangoni so baza bien au moni na kati ya vision leader akenda boye ba o no so za na sima eza na ba o no so pe ba ya tout droit ba musu wasala nini ba musu popo e singa obandoke tata mutu ka so zo benda. Papa, ozo me manga banzela mo. Bango nyoso baza malamu. Bango nyoso baza malamu. Boni santé à pasteur Kajamar. Avec Kajamar, aza bien. Aza pega na kata RSC. Azali membre na kata bureau national. Aza na bureau national. Très bien. Na lobby le côté. Nyonso pona yo na lobby et le côté. Ezala ngoka mutuna na lobby et le côté. Alors, to kitana na niveau national. To longo na niveau national, to kitana na niveau provincial. D'ailleurs, ah voilà, merci. Avant qu'il y ait un niveau national, provincial, na niveau national, constitution et bureau, batu bazo lela, pe batu balela ratisiko, balobi bosalela ki bonzo totro. Balobi ke son éminence Dodo Kamba na côté kuna ya Chouawana et zalaki moi mbilinga na kati parce que la plupart qui sont là-bas ce sont que des Kassaïens. Pendant qu'il y a des pasteurs de RSC éminents aussi au baro jouer ba fonction mususu wana ba pesa batwana. Et zalaki critère anine malgré mutuna wana na kwa ko tuna yeme na tuniyo.
Nakoye bisayo boye. Évêque général. Critères, il y a selon statut, règlement, église de réveil. Et senga honnêteté, fidélité. Et senga moutazala loyal. Et senga moutazala responsable. Et senga moutazala na compétence. Surtout, azala l'éthique déontologique pacifique. Batunio sote bako pona bango bacha bona kata makambo. Et puis longola kali kamba tribalisme. To boyi biloko na mboka na biso. Nga zo pesa yo na yo kana matoyi na ngai. Mais yebisa pe bande kwa ngo wana. Biso ko to vivre en tribalisme, c'est vrai ça. Oui. Comité national. Comité national, vous avez combien de représentants? Comité national. Comité à part national. À part évêque général. Nous avons 4 vice-présidents. Yaliboso. Nazui Bishop Mapassa Baolimo. Ok. Nazui évêque Kajamar. Tokende. Nazui vice-président Théo Mabilama. Nazui Yamine notre vieux Pogno. Ok. Voilà. Donc, ce que au talibien au monde qui bangoni au soutien bakabas bakase. Na épargné. T'es épargné ngate. D'accord. Ça dit kuna na domaine choix de journaliste choix oyo éminence atambo nango ezate ke aponi batu non. Omoni musala hein. Batu ni sote bachaka na tête. Même yo lokola chauffeur soko vandi batu ba vanda liboso ba pona batu pe ba souple. Pour en cas mutu ke kende. Eh, comme si Simba Moutakoza na facilité pour quitter à fongoli porte. Ba musu sona boko kanga ba peka wana binu sur problème. C'est vrai hein. Merci docteur Kaluki. Aux ana et RC lelo, aux alaka au yebaka yango à l'époque, au asimaka pe ba charge mususu. À niveau provincial. Lelo za na provincial, mozo siège petit à niveau national. Ce qui balobi na yo au sala bila kana moi time ke oyo son éminence Dodo Kamba sali. O le beza échec malgré côté la été ko zo pe par na été ko boaka yepete mais izala na 4 milliers lokola mosali na nzambe so na lingi o répondre au tchao pena liboko pena na tolo lobi ke makamona ba même nzambe oyo kango eza échec to za réussite ya bilan lokola mina tchelo bona motema na tchelo bona motema na ebisio réussite eza 100%. C'est vrai. Église du réveil du Congo. Na minute na zolo banayo. Toza tozui d'ailleurs très bientôt bangomo ba ko annoncer makambo malamu. Ya bien. Ya bien papa. Mais na oyebisa yo kake to ana bileza bien. Pona nini? To sali statistique. To tali niveau ya caisse, même ya finance na biso. Autant la banda to kotaki ti lelo banda ERC bandaki ba biloko na muna lelo to ana be équipement biloko oh il faut yemo remina ça le bango parce que azana makamba koluba même na province to na biloko to sali kene biro ata ki monza wana oui si la raté wana non kota na kati papa so biro na bosil sa ngote bon ezala raté na yebi ceux qui ezali eloko ne loko wana tanango na mandat ya mutu azana ba biloko oyo apozaka o na bi na sala ngona temps oyo na sala na temps oyo tout est bien calculé na bilan na zua eloko moko na otali allez-y rapidement TV za la rangonga loba tomoni bandeko na kati église du réveil du Congo na ba projet ya kozala na ba licence batu bazu ba licence na mito toloba na yo carte il y a ba pasteur ezana nzela bazo somba oh na lobino ezana nzela de makambo bien lisa so ba somba giti oui makambo bien mais mukana l'état au sale lango bongo ya ofele ezala raté te ko évoluer na sur bilan na moni ba sali ba commission na tali commission ya budgétaire ya église du réveil du Congo obi ke nazo sepela parce que tiala ko zalaté la fois passée na ebisa ko pe le pe na ebisio et tikala ko zalaté. Et autant à niveau, il y a comité national, au moins que plein des ouvertures. Par exemple, ma maison Schengen, le lot de passer visa, n'est-ce
to côté mbandeki to lingi ezalate c'est parmi babiloko ya sali soki ba bilan na oyebi soki bilan c'est belé na nango belé awa so na mina tandelo kaka na bimisela na bimiselo ba bilan ya ba résultat ya biloko domaine par domaine parce que la minute oyo donne la place oyo bientôt azana mandat combien des années 5 ans renouvelable 5 ans renouvelable donc à refana na kiti 10 ans même au-delà. Oh non, même au-delà comment? C'est-à-dire, n'est pas constitué petit. Ok, d'accord. Vous assure que après mandat naïe, donc c'est-à-dire pendant un mandat aussi mandat aussi là vraiment RC que zala lelo loko la ba communauté ya makasi otoyebi awa na kata République démocratique du Congo. Très bientôt d'abord au mona biso au mona que tozana place sa munene oyoyo église réveil. Alors on a siège à munene loko la ba cathédrale. Ah bon? Tana mutuna yo. Ba bureau église de réveil du Congo. Ni nozo. Eko vanda na ville. Ils ont déjà na makamuno ils ont dit après kalamingité yemo kwa ko annoncer. Na bilan, oh papa résultats favorables. Ni nozo mona lelo zo tala lobi ah ceux qui penda son éminence Dodo Kamba zalaka banda kala nde RSO eza boete. O zo mona penda zo beti so maboko zo biso maloba ndesa ni. Défense na ye na makambo ye azoke kolanda que ERC et comme lokola ba confession nyonso ezo ba droit et bénéficier ba droit lokola ba nyonso lit na yaza nango yangwana yami bale komona ke afunguli porte et bande ko nyonso bazo voyager au nom de l'église du réveil du Congo mutabimisa kimbongo te to évoluer sur le plan éducation, sur le plan éducation, pasteur bazo kufa, mécanisme ezali pour bazo soin. D'abord kapo na kufa te. Bazanga besika ozo soin. Non 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 ngana biso ke ezali. Esika ozo soin ezala. Ma lobino ezali. Ah bon? Kala mingi te ba ko annoncer. Ko ngana ko dévoiler biloko no sauter pendant que le leader n'est pas à lobina noté. OK. Biloko no ezali. À part même ya soin, même sur le plan éducation. Même à part ça, sur le plan ya formation. Batu oye sengeli ba yekola ba domaine par domaine même makamotali réseau makamotali santé makamotali éducation makamotali pour nyonso ils a déjà en cours donc y a rien parce que na moni que oye pena songende na télé pena boy na moni que bazone dibé partout. Très bien na moni ozo ndekwazo yoka yaye mais na permission une minute na pesi mbote na ser na biso Rita azolanda biso à partir à Londres na pesi mbote belé na pesi mbote na mosali na Nzambe mon père mon mentor papa chancelier Bakengola azolanda biso à partir à Côte d'Ivoire na minute na Côte d'Ivoire papa bambote belé. Je salue aussi mon frère Guigui Kiawakana qui nous suit à partir à France et pourquoi pas papa Arsène Ongunda et ma sœur Iguette Mayasi. Donc na mupandi ya papa Arsène Ongunda na moni sœur Iguette Mayasi maman na biso ya bana mine na mupandi ya papa na biso Arsène toujours en Paris na France na pesi bino mbote na ngebele pe na tomeli bino mobuya sika Nzambe azala na bino na kiti na niveau provincial to uti na niveau national tika to tika national to kita na niveau provincial bitumba nini za na kata niveau national provincial collaboration ya bino nyonso eza malamu na uta ko yebisa yo eza bien toza bana ya tata moko bana pe maman moko mobutu toke toza bana ya tata moko OK tozo kamba mana province l'évêque principal Ben Loabea qui est le président provincial a ça la politique et évêque général. OK. Tout ce qu'il fait pour nous est bon. Toza malamu na ba vice-président nyonso auto dans la province. Na bureau provincial d'ailleurs. Basant un système d'ouverture Ben Loabea Rundimate. Ah bon? Oui. Allez-y. Azo récupérer mutu nyonso aza na ba qualité malamu. Mutu nyonso yo na na lumbi soloté. Azo tchayi na place na bato si balumba ki solo. Mais non, on a expliqué parce que mutu na mutu aza na modèle tambusaka. Tantôt indenga muna. Pona nini soki bino mutu aboyi na oya na RSO bino bozo kambate bokomi abimi solo pona nini? Non non non, na bité bato baboyi. Tala chaque leader ayebi modèle. Parce que ça na batu jusque là baboyi na bango ba otala bino na musika ba oloba déjà qu'il y a rien de bon. Ba otala bino na musika. Ba binemi na bango te. Au moni so mutaza musika amona ma mususu. Mais na pemeni.
biso nyonso totalaka gouvernement pour que président bonabo batiko kota na pembeni obanda na nini pe osalisa nani biso banani ngana oyebisi yo ke na sens ya collaboration ya ngai na président nga provincial c'est un bon monsieur ya solo il partage ya solo la vision telle que epesami nakozwaye nakozane en face awa nakosala na émission ils ont des questions na on a réserve mais na bombele ngoye pour moi na tout na yo ezate depuis o ya na kati ya ERC autant yo yé okutaki déjà ERC ba yambio ba cotisio na collaboration na tité sans l'aise naza l'aise nini ya sikomemi banda naza na ERC pe nazaka na ERC nazo linga o rectifier rablo na lobby bando zalate ERC katana ka mutu nyonso yebi yango mais lelo ya olongwa na face wana oye na face oyo kamba manaso na minas dodo kamba oza na niveau ya provincial na niveau ya provincial nini ya sika oyo ye nango touche nini ya sika yo ye nango na ye nakata ndako na otambola vision papa atindinga makambo oyo ebisanga yango na osala ngana ko memeloko ya ngamoko te na kota na kata institution o déjà bato bazo kamba nazo rendre service na responsabilité o ba pesinga ya mobilisation musala nangeza terrain musala nangeza bato musala nangeza koluka bande ko ngai leadership ya influence yango na omemela bango amour lorsque bazo bela lorsque bazana passe ce que l'ina peso ba image ezebele ya place na kinotala bandeko na omema bolingo na vision na kuti mais ça na ba tâche za na attribution na yote mais yozo sala yango par exemple nini je l'ai expliqué. Vas-y. Na salaka soki batikelinga moi parcelle to portion y a autorité, y a pouvoir. Lorsque mon titulaire n'est pas là, je prends le relais à sa place tel qu'il m'a délégué le pouvoir. En dehors de ça, na koza nelo musute na kozwa na bakisa likolo. Na otambola ba trace. Ya ngotango tuninga question. O memi nini ya sika. Non na kata vision o ezo kende. Ba memaka ba idée pour etombwama mais komema eloko ya sikana o eza déjà ezaka ko sunga pa para musala nanga yango nazo sala mobilisation ko kamba ba coordonnateur ba directeur de district na minto nazo lo bana yo ba coordonnateur bana vision ya bien je crois bango nyonso na saluer ba en place bazali ba directeur de district nos évêques sont égaux ba tambola très bien. Et bananga na ye bango moko bazana ba témoignage o mutu amtalobaka oyo nga na yo ka peut-être na matoyi nanga ezaki eloko botane ko sala ngo pena bongo te yo zo sunga biso pena tano tala na pena te régulièrement tane ko sunga na te to mona na te oui ekomi ko sala ma régulièrement. OK na linga ki omo za la sincère obi ke soki mutu ayambi apesi confiance obeti coup de tête à la mabe. Oui. Maintenant, il semblerait que manière, façon de travailler, aux autres travailler na vitesse au bêta, mukambi na yo aliboso coup d'état, yo comme na siga ya ben luabeya. Pour nani balobi mi lulumu uta ko salama na limete ya zalagite. Yo to zalaki wana sensibilisation salama ke pa na yo. O sali tendengo sala katangu ya zalaka. Balobi ya mbalo yo nazana ba image. Nga nazalaki wana nazana ba image au sali on dirait na lupango bato ya église ya bato ya son éminence de dokamba ebukana liboso sala rangote eza ba kozo préparer te pour la qui c'est pas ya chef no direct qui to talana lekio na force na sens normal na ko répondre au moins na le katatate oko le kana libumu mais keba okoleke na ba mot français mabota mali bosona yo ngana koki ko sala makambo te pona la kiseke na lekiye nazali vice-président dès qu'il est là naza président par défaut hein ce qui a zatende naza na monopole avant ya kende ndeko journaliste atikelinga mokumba avant ya voyager a pesinga devoir na kaye na ngana ye voilà ce que tu vas faire makambo nyonso na sali eza vision na ye oye pas je peux avec général
Parce que tant que tu vas que nous tonga, il va dire que ça cause préparé. Mais batu mais sana koloba ba ko continuer koloba. Pas continuer na voir na bango mais nga na zo bandeko o ba yo kanga na TV, bozola nanga partout, bozola banda kuna bino, bozola nanga na poto, bozola wapi bola nanga na yebisi bandeko. Ke ngai na ko beta ka ben loabeya coup d'état te parce que azali évêque principal. Non seulement que l'évêque principal, mais azana signature, il y a décision, il y a ville, local la président provincial. Nga na commis la décision wanate. Makamuno so na salaki, tozaki ne en collaboration. Otondi si lupango bato. Liboso tondi sakandengo wana. Ayebisinga yo langage ayebsenga. Desela na biso langage ayebsenga. Yo kana biso langage ayebsenga. Tangu ya zalaka. Okoma kana niveau wana te. Ketete to salaka yango. Mais ayebsenga langage moko. Lokola nazati. La kisanga na mona pmake na tika kipe mutu na musala. C'est vrai. Sala musala na mona na kuta makambo malamu. Kasi mutu apesa nganzela bongo. Na ngana sa ndengeni. Po mutu apesa nganzela yemoko. Iye mutu apesa nganzela, mais so apesa ngatete ngana sala ngote. D'abord pour na repona. Il y a les apesa nganzela te. Non, tant to salaka. Mais tant alobi sala na mona musala. Nandima, oh non, non. La qui si force. Papa. Autant dit sur ça, sensibilisation, sacerdoce, union, sont plaintes na balabal. Na idéologie, il y a évêque général, son éminence évêque général. Biso tokola la pongite, poto salamosala. D'abord, nga na muta terrain. Président provincial a yebi singalobi, au moni ndenge makamwezali. Nga na ki. Na kuta ville kimia. Na kuta ville bato esika moko. Pa yebi singai na téléphone abi tozo ya activité wana ngana zate na musika mais na ya kukuta ke nazala ka président ba to sentir que ben a voyager te ben azali est-ce que yebi singa musala après singa vision encore hein papa obi niveau église de ne tokende obi ke bande ko ba yekola fanfare kala mingi te oh bongo yekola fanfare za problème bande ko pe bazo kota mouvement scoutisme même l'église qui mba tozana makambo ezo salema yekola fanfare tozo zela bino to mona botonga ba école to mona botonga ba église na lobi na yo bien que année 2023 ozala na terrain ya munene ya ERC bureau provincial wane longwa place wana eza na niveau ya ERCT. Ce sont des réalités et des vérités qu'on est en train de vous dire. Bureau national est déjà mis à côté parce qu'il y a la ville. Timo ya lelo ERC eza na bureau te na niveau national. Bozo ke nego sala ba rencontre na église ya son éminence Dodo Kamba. Wana eza bureau eza no pas na ERC. Soko lingi na pesa yo adresse na émission prochaine na roya biso keno toza place tel. Il y a comme on a bureau. Même quand on a ça l'émission place on a le baguette bota la lupanga ERC yango. Oza pressé pour nani. L'émission ne lupanga l'église abatu. Tu as la table fête kenena no fête na bana. Zala na kimia tant que kota 2023 na relaxer bilo ko na nyonso. Biso na ville province ya Kinshasa toza bien. Biro na soke okuti yango ezalaka bongo te. Wana eza biro eza ni tala. Oza na communauté ya ERC. Oza même oza na degré moko na église catholique. Bozan ndenge moko na l'église ba ERC ba SCC boko lo ba boko beta bureau wana tolo te parce que wana eza ndako ya mutu eza na capacité ya ndako na yo eza na capacité ya niveau national te to pe ya provincial te na niveau ya ERC o ezali confession religieuse ndeko journaliste na koyoka yo na lingina ebisa yo mutu ne sotala til neta noir ndaza aveugle d'ailleurs totambusama na media wana leader visionnaire oyo ayebi idéologie na ngina lobana yo pona par rapport à pangu wana eza bureau ekozala olingo te bureau ezala kwa stade de martyrs non ya bureau pas bien un bureau provincial eza bureau ya ERC très bientôt au mona susu ya munene koleka tozo zelango awa ezaki inachevé kende kotala inachevé na umela mais non eza makambuti bambongo ekota eza makambu ezaki na leadership ezaki na leadership na episode bien mamnus de dépendant na leader fonctionnaire à l'état so bilupanga tonginda kwa 7 niveau asilisi mebino problème ezate o le bien fonctionnaire à l'état za yemoko mais o eza loko collectif toza biso se te belé ezokotsa mbongo siko ezana ebisa yo eza entreprise te très bien mais eza confession religieuse. Voilà, je crois bien qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué, ils ont fait la Non, nous sommes d'accord avec toi. Ok, l'année prochaine, aux Okende,
Bozo si sani bozo kota année prochaine malgré au kundolo la bisoté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Bonakata et RC comme communauté? Le col la confession religieuse, 6e confession, puis le col la les institutions parce que biso ton langage na biso sur le plan institutionnel de te bien président national et représentant légal. Mais lorsque tu dois avoir confession religieuse, de te monaka évêque général, de place monaka évêque principal. 2023. Ba ébauche, ba vision, ba biloko nyonso yango naza nango awa. On a tangi la union sezate. OK. Mais na lingi lokola bango mokonzi na ngai. Na na bimise lokote alobine lokote. On a pris tandelo union sur la pesa yo. Voilà des secrets à 2023. 2023. Biloko nyonso yango. Tu as un projet d'abord que nos pasteurs basent à la bonne santé. Bientôt, à l'hôpital, au Monango. Ceux qui ont eu problème, à la place qui nous a soin, ou à dépenser mon qui. Na katia, charge. Charge nyonso, oyo ya mutu azaya biso, nenge famille na ye a opesa biso considération, to roza charge wana. Ata le so nga pe na zate, au Monango nde ba oza charge nanga. Mais biso nyonso. Tozokana que 2023, ma projet est à la réalise. Ce que Otali, ma camotali université, pona, ma pasteur Bazala, bien éduqué, vision et université Zali a bien. Ce côté na ma camotali école, d'ailleurs, au monérie des écoles, et on a un que calamite tellement motel au monérie, au monde a biso partout, même dans ma camp, zéro avec vision ma opé sa biso et peu avec général. Au monde a ma camp, même tu n'as pas camp au quota. Donc, nous sommes l'église de réveil. À cause de la fracture, il y a Yemoko, Mabele, et si ko boabano ko luka siège. Ezala lisoloté. Dans la Bible, eza Éthiopie. Ezala lisoloté. Dans la Bible, eza Éthiopie. Mona meso. Boko mona yango na misu. Eza bongo pe ko pesama. Pour tous na droit nango. Ceux qui ba confession yo se sont Mabele. Pour biso tous Mabele ni ezozanga. Et loko ezata. Et loko ezate. Bo sali sensibilisation à l'église union sur du réveil à Congo ya Kinshasa bosisi. Tozo sala. Bozo continuer. Bozo continuer. Moussa les amounés météo sala très bien. Ben mikolo nyonso. Ndé nazo bla yebisa déjà, nazo sapi bandeko, nazo kita dans chaque district. Pour non sala msala wana. Parce que nous avons chargé la mobilisation. Il faut dans un terrain. Donc sala msala terrain ko mona yango. Par exemple, peut-être commune à Selembao. Déjà nous mettons dans le bako, ba obimisa image à 600 églises. Commune Moko ya Selembao. Allez-y comprendre dans 24 villes et 600 églises. On a la commune Moko, commune. Je parle de commune. Parce que surtout tu as une ville de Kinshasa, tu as combien d'églises? Est-ce que vous avez pété que yango monitant ermoko baloba ke bino l'église du réveil boza na désordre? Comment se fait-il que na commune Moko boza na 600 églises? Surtout que na ba Sebeko par exemple, na zo exemple ya Sebeko. Pour ba ya rocha Sebeko msusu na awa na sika bo bazala même na ba principe. Mais est-ce que bozo te ya ba pasteur te ko ça la principe le ba église du réveil 26A na 26B, 26A aza église du réveil, 26B pe aza église du réveil. Est-ce que bozo mona te le kambwana pesa ko betsa batu babako? Nani lo ba ndeko journaliste. Babar o elanda na ba mapango bili bomona ngote. Papa bozo zo exemple babar vraiment. C'est exemple moko. Ouais non zo exemple babar. Bozo exemple babar. Est-ce que oyebi comment population a regretté rapport na babar wana te? Ah, est-ce que la population, la manière dont la population pleure rouge bazo le la butu mo ipona ba église pona ba babar wana mino boyebi yango. Nga nazo sala émission ba babar te nazo sala émission RC. Nazo tuna yo oza barman te. Comment se fait-il que pasteur le long na 26 boche église na 27 boche église bozo zwa mécanoni ni bino na 4 église de ya RSC pour que à la prochaine babilo kwane ça la malsouté biso na ERC négli to land ceux qui na quitté na terrain na kotalisa yo oui okeno kuta église e kangami mapangu te ezate nyonso wana babengaka ngo église du réveil batu nyonso wana balobaka église du réveil 26A na 26C o nyonso eza esika moko na 26A B C bakozala esika moko kende kotuna bango oyoka mosu alobi nga naza indépendant nga naza boye na boye nasala mikanda ERC te batu nyonso te ba ERC église du réveil du Congo
Et ça, l'église, union sauté de réveil. Bato yo baza na kati ya ERC. Baza enregistré. Baza na ba liste na bango. Baza na modèle ba otambola. Na politique à ville province de Kinshasa. Moutou na place na ye. Cela veut dire, ce que mon église est comme mi balemi satumine. Bokende ku bino pande ko jole. Bokita botu na bango ba uta wapi. Balobi baza ba ERC. Baza réveil. Ba réveil. Bato union sauté à réveil ne ba na kati ya église du réveil du Congo. Biso tozali église du réveil du Congo. L'état qui t'a tout na bango, nde musala ya deko, akita tout na bango pa pesa mikanda. Bolande la bango boyeba. Très bien, nous sommes presque à la fin. Question na ngasuka. Ba pasteur ba olela balobi bazo lembanzela limete. Une semaine après, son éminence a bengisi babi à l'église catholique ezala bongote. À l'église catholique ba bengisa bango bongote. Muke son éminence a bengisi bino. Surtout Isaiah yo Isaiah ya chef na yo avec Luabeya. Son éminence a bengisi bino bokita na 6e rue. Balobi bazo lemba parce que ba yaka wana bazo futa ba transport ba rozonga ba futa ba transport. Est-ce que vous ne pouvez pas voir ça comment beaucoup qui ça la rango pour ba pasteur ba lembate. Et puis deuxième question par rapport na pompe en possible ça. Mususu ke no yebisila ngai son éminence parce que tozwaka au kutana na été. Ceux qui toye bozo tcha bakal, ceux qui toye to lugo papa bachela biso bakal, moi to kutana na yo ezala raté. Balobi na niveau ya secrétariat ya ERC est trop faible. Et puis balobi communication ya ERC ezala raté. Communication exacte. Bako sentir te sur le terrain pour il y a communication ya ERC. Malobe ambuka yo. Merci ndeko journaliste. Ba pasteur bazoya ba okita ba mata, ce n'est pas tous les pasteurs. Même gouvernement tambola na modèle là. Ba députés nationaux, bato ba yaka, eza bato ba exercice à mandat, bato ba na pouvoir. Ba yaka kotika ba rapport, ba yaka kozua idéologie, ba yaka koyeba ce qu'il peut faire demain. Mais pas chaque samedi à une autre chambre. Chaque samedi tu as une amélioration de 2023 au côté, biso tu as une plénière une fois par mois. Chaque début à mois. Et à chaque jour tu baba yaka na baza ba cordon, baba yaka na baza na ba problème, baba yaka na baza na ba cas, baza ko luka solution. Ba mususu ma ekote lié, ba mususu ba kuluna, ba kote laki, ba mususu makamusongolo, ozo leka. Azoya parce que c'est l'église. Nous sommes famille. Yango bayaka. Et à part ça la ngna yebisa yo, on lobi likambu ya secrétariat est faible. Secrétariat est faible. Que d'abord na pour comme secrétaire lobby qui est préfet général sokoye beaucoup wana eza bakal wana menana papa wana kuboya wana eza bakal so qui surtout biso ba journaliste yaka ko luka interview na son éminence so ba repesa yo yo ka ba barrière ko yebisa yo so keza na mutu RC zanga radio ezanga TV et nazo ya wana na ko na place wana vas-y évêque général Isaïe Dodo Kamba to président nga provincial Ben Loabeya. Vous savez que Hermona yo que la bango mawa. Aux autres la comment il le reçoit. Non. Il y a un cahier, il y a un document au sokoye, oya ko luka papa ba komi banangane na 6e rue tane ba sala musala très bien. Il y a un bureau provincial okuta Christian Azawana bazo ya mayo ba ola kisayo okuta nae. Oya na bureau nini? N'ayez pas président, n'ayez pas vice, n'ayez pas secrétariat, n'ayez pas membre de col. Mon porte-moté kangaba. Soko senginzela. Oya okuta na mokonzi. Nana oboyi. Ngana senginzela nazolo bango na TV. Na lo bango na TV na senginzela na janvier. Nazoya papa nazoya nazana posa ya interview, émission ngai na yoto beta na face à face tolo bana makambo ya église du réveil du Congo. Merci. Secrétariat au lobby est faible. Rapidement parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Biso secrétariat est fort parce que na minute oyo. Sur le plan il y a makambo tali administration. Ils ont fonctionné bien. Il y a des documents qui ont été établis pour nous ramener
Nous sommes en ordre. Nous avons 21 départements dans le secrétariat. Nous avons ma communication et ils en ont 4. Secrétaire, il y a ERC comme on a une. Secrétaire général. Secrétaire général. Il y a l'Église du Réveil du Congo. Comme on a dit, Monseigneur Moïse Tchoubou. Merci. Monseigneur, question na bombe langoyo. Pour la moni yozo me mangai na 4 chefs. Mais na yebi so ke zabie. Kala mingi te document ni eloko ni nous avons besoin. Oyo kutite na secrétariat. Tokende musika. Nous sommes na secrétariat. Na bombelier, tokende mpanzi. Communication. Na sur le plan de communication, to lobi bien Église du Réveil du Congo. Communauté ya munene. 6e confession religieuse. Azana programme sur le plan médiatique. Ezala wapi. Ezata na radio te. Olingi na memayo. Ezata na chaîne à télévision. Olingi na memayo. Mais batu baye bakate. Batu baye bakate. Et le pasteur bazoke ndeko sombaka ba espace na ba chaîne mususu. Bako kotisa mbongo na ba chaîne mususu. Pona nini te bino na niveau ya ERC. Bo sa la chaîne na bino. Ole ba pasteur ya ERC baki na kofuta na ba chaîne mususu. Ba futa yango pa na bino po mbongo ekota na ke. Eza maye la politique to koteke la bino ba maye. Soki ezala ki bongo. Mais c'est que lelo ngana ngana ya pété. Olungo tula. Papa tokei. Kasi wa oneye pona ni. Tokei. C'est parce que kuna makamunyo so ezali organisé. 2023 réalisation makambwana nyonso makamotali communication to baneko zela tanango oyo évêque général asil sabilo ko so aneko sala parce que ça la kata mandat na yi na kata mandat na yi asap la kaki ke y aura une chaîne télévisée asal la kaki communication ERC et Rosala Malam même le niveau du système de nos réseaux et Rosala Malam même dans le téléphone. Oh, merci. Caméra n'angezawana. Nous sommes à la fin, docteur David Kalouki. Malgré le bisou makamu église était pour apparemment église koufa, ils ont la communauté comme bon église na yomoko ça va. Église nanga. À 30 secondes, 30 secondes. Mission évangélique grâce et amour, Zana route Mokali, n'avenue Manvoulou le 133. Et qu'il est bien. Et qu'il est bien. Hein? Très bien. Ok. Tu en as 21 jours, tu as clôturé Ango, lobby, les lots Tozana. Pourquoi le peu Tozana Tongo? Très bien, nous sommes à la fin. Merci. T'as la caméra Nangaï. 20 secondes. Message Nino, na PCOT, oyo, question à tout Nagite Yomo répondre. 20 secondes. Ok. Il y a Liboso, na zébi, ça va passer en son au besoin dans les temps de Ike. Et si Kanyon so bozali, bozongana confession religieuse, oyo ezali, église du réveil du Congo. Bolanda na ba plateforme te na ba association nyonso mikete o ezali confession toza na kata institution pour plateforme mkolomo te koma confession et koko ya na ba forme mais pour na kokoma c'est difficile et un travail za mulai botika makambu ya kokendo ko tonga saila bobima na biloko wana biso pa na biso rankine ezate ba malade ezate ba biloko bileko yote ba tselaki mutu basalaki bo pa na biso ezate osili hein po bo ba ndelo ba tselaki tel poison non et pa na biso biloko wana ezate. Merci. Et na nyonso na kokoloba na pesi pe mbote na pesi merci na bandeko balanda biso baya bo pusana bozala tozala lisanga to sala eloko moko force na biso évêque général Isaïe de Kamba a boyi mututé mais azo lingate ndeko tambo na bato bazo mema makanisi charge responsabilité na aventure le col la président provincial a tel ko boya mututé azo yamba bato vous savez ce que oyo nous sommes à la fin papa naebi oh nyoso président provincial a gagné a tiena kata musala so na biso ba kombo na bango ondimate. Voilà. Donc, nous sommes là avec vous na pesio merci docteur Bandeko caméraman et Batoun soit dans la régie, n'a pas si merci pour n'endengi boyamba qui. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande émission plateau chrétienne. Yamokolo na lelo chaîne Nabino to benga Congo France Télévision. Chaque fois na lobaki pa ba voisin zo pe la moto ba ozika mais biso awa to ça très bien. To ça l'émission na biso très bien. Merci Nabino nyoso botonda ki belé bozali ko landa biso na yamba ki po Nabino oyazali vice président provincial na niveau ya communauté munene 6e confession religieuse na kata République démocratique du Congo et RC na kombo ya docteur David Kalouki. Masolo ezalaki belé to ko solo la mais to silicité oyeza parti à liboso. Nakozonga pe nakoya koluka ye moko babengaka na kombo ya évêque Ben Luabeya na ye pe tombeka ko solo la parce que ye muta kumbeli masolo oyo ya province banda e bandaki timo ya lelo
alors tokoluka yepe tokuta na to yeba ko solola ensemble ndenge ni makambo lekela. Je tiens à vous remercier vous tous au bozala ki on pona kolanda biso. Merci na équipe technique ya makasi oyo simba cheno yo karaneti na Paris meto na Kinshasa pona ngai Richard Nsambu na suki awa kimia boboto pe bondeko etika lokata bota bino tokutani balasima.